Shalom, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, et qu'on dépend dans la air vraiment bolandanga. Wanda liboso ya ba téléphone nabino, ya ba télé nabino, eza sœur Marie-Grâce. Sœur Marie-Grâce na ye koti lisusu na banda kuna bino na kota avec permission na yebi ke vous permettre nga na kota lisusu lelo yango na koti Marie-Grâce na ye lisusu na émission ndenge nalobaki tosolola bibilia eza mission oyo emataki nga nasepelaki kopartageaka elongo na bino bandeko na nga nayebi ke vraiment mission oyo ekosunga biso mpe tokosungana vraiment makasi na nzela ya mission oyo tosolola bibilia lelo na ye na 2 Samuel 5, 17 à 25. Partagez vraiment vidéo, partagez et kobossanate avant yotala, avant les s'abonner na YouTube Marie-Grâce Taylor. Marie-Grâce Taylor. Vraiment s'abonner, partager, commenter, aimer et que ça la biso bien. Tous en vraiment on a besoin vraiment nzamba ozanga te ko pambola bino to sengi bino belete to sengi kaka aimer partager et s'abonner bota la biso ebele mais beau partager te beau s'abonner te ndenge yolandi ozwi loko moko ndeko mosusu pa ozwa pe ekende ezalaka bongo nzambe apambola bino tosolola bibilia nde nalobi toza na 2 Samuel 17 à 25. 2 Samuel 17 à 25. Tout sur la Bible, les mission oyo. Tous ça va conseil. Ils ont ça va conseil. Donc, na préparé ma thé à verser au menaï au pété à thé naï ko pesa conseil, pe ko exhorter, ko encourager mutumoko, ko changer penser na mutumoko. Na 2 Samuel kuna to mona ndeni ndine na baki to solo la main, na zaka vraiment basé na Bible comme un chrétien, comme une chrétienne, na zaka vraiment basé na Bible. Kuna to solo la nini lelo to solo la consulter l'Éternel avant tout. Il faut qu'on consulte Nzambe avant nyos. Il faut que tout Nzambe avant yo osala eloko nyos. Amen. Na verset oyo na natanga ki yango na mona ki David leba pakola ki leba pakoli internet a wendre ye pona koma roi binemi o bezaki ba philisien bayokaki des fois peut ça oza lipambolo sa likamo bika bénédiction na yo ezoya binemi banguna ba ressusciter kaka ba ressusciter pona obundisa yo pona détruire yo siko David leba telemela ke ba bundisa ye et wile wasala kini leba David ayaki kozonga na sama kola nzambe kotuna nzambe Bible lobi na biso ke non David aye kotuna nzambe ba philisien ba ye po ba bundisa ye ba mati ba bundisa David atuni nzambe na mata nzamba lobi na ye wi mata David amataki akendaki kobunda pe nzamba pesaki elonga. Deuxième fois, Bible lobi David ba yeli sous ba panzani ba koti na ba ngomba ba panzani po ba bikeno o stratégie liboso David ayebaki ba changer stratégie ba na deuxième stratégie ba panzani David akokaki na epe komata po sa mata ki abunda ki na bango abeta ki bango azaki elonga mais David asala kinini azongi lisusu atuni nzambe na mata nzamba bite komata te lekela bango na nzela sima leka na nzela sima tango koyoka makelele makelele basonga nzete makelele ezala ngai nzambe mutu na omata na otambola liboso après yo ndoko bima. Wow, vraiment n'encourager ndeko mo atanga Bible atanga verset o liboso David amataki atuni nzambe abimata deuxième fois ko mata lisusu mais keso tuna ka nzambe abina ete leka na nzela sima asa ponini pourquoi nzambe abaki ne bongo pour David okwa mutu ayebaki te ba philipsien ba changer stratégie
me nzambe o aza nzambe misu na ye ezanga bisika ezanga bisika oyo obombama okoki kobombama na eloko te partout yo ozali aomona yo amonaki ndenge bafilipse bakokaki kokabolana amona nde bakoki kobatama lokwa ya misu na ye eza partout nde ayebisaki david komata te katela na bango na nzela nsima me la okata mpe na nzela nsima komata nanu te zela la okoyoka makelele lokwa basonga nzete te lokwa matiti ya oyoka eza nga nzambe nde na otambola liboso apres yo obima amen na ye sikoyo kokota na message na ngai lelo bana nzambe ebele vraiment oza na lipamboli nzambe apesa yo oza na appel na yo oza na calling na yo na domaine nyonso même na business na yo même na libala même na nyonso vraiment nzambe aloba na yo eloko moko boye mpo nzambe alobaka mpe akonfirmaka nzambe aloba na yo eloko moko boye ovandi nango eloko wana ekomi komomela fala ozonga so tuna nzambe yo kosala ndenge na yo bitumba telemi osalika moko business na ministère na likambo wana mpe kuna ozosentir bitumba fala otumba notuna nzambe ozongo tuna nzambe yo okomi obunda na ndenge na yo okomi osala ndenge na yo yango tozomona bascandale eza ebele surtout na badomaine lokola bavi na biso normal ebele baerreur ebele tozomona bascandale ebele oyo tozomona ezosalama na temps oyo omona moto atuni na ye nzambe te omona moto atuni otuni na nzambe te na badomaine bamariage bascandale esalama na ndenge ya buzoba na ndenge ya ebele na ndenge ya mabe o nzambe alobi na biso tobalana oka bato pende basambelaka nzambe alobi tobalana mais après une année divorce yotunaki nzambe alobaki bosali yango soko pourquoi botikeli diable place akota omona moto aokende koluka aokende nzela moko aotambola nzela moko ozomona nzela aokende kaka mpo influence bafacebook influence banini asepeli na mutu wana donc avi donc na vi na ye na vi ya mutu wana ekende te makambo ye azosala na makambo ya mutu wana ekende te bato bazala su na susi ya baama nzambe te bato bazala su na susi te ke nakosala likambo ekoaffecte bato nakosala likambo ekoaffecte peuple de dieu nakosala likambo ekoaffecte baama bato ya nzambe te bato bakoma kosala likambo na sentiment na bango bakoma kosala likambo na oyo ye azomona aoconsulte su nzambe na ye te aotambola selo baémotion na ye selo basentiment na ye siko apréféré mpe bino bokumbama na basentiment na ye na baémotion na ye soki david oyo deja mataki abundaki to oyo deja amonaki kendo nazalaki da bapakolaki nga deja na ozala roi soki l'air saoul abandaki kolanda ye soki atelemaka bitenga na kobunda mpo babenga nazala roi seke nzambe deja apesinga makasi na koboma saoul mpo nazala roi mais david alingaka kufa mpo saoul azalaki na kanda makasi mpo na kosala ye mabe mais david akimaki na ye même yesu azalaki nzambe le temps na ye kokaki te le batombolaki mabanga mpo balapide ye yesu akimaki na ye yesu azalaki nzambe avant sala likambo akendaki kojeune 40 jours avant banda ministère na ye yesu azalaki nzambe avant sala likambo abandaki kokende kosolola na papa andaki kokende kobondela mais belé bakoma osala tomona bascandale na baréseaux sociaux lelo réseaux sociaux oyo nayebi te memeli bato vraiment nzambe kaka sunga tomona bascandale ebele lelo epai ya bana nzambe epai na mokili oyo surtout na bana nzambe tosala makambo soki mpona otuna nzambe te oyoka motu nzambe apesaki promesse moko alembi na ye mpo bakomi kokritike sur promesse wana mpo bakona bato bakomi kobwakala jeton te fale bakomi kobwakela jeton ale ake kosala plaisir mpo approuve bato
ake kobima la volonté parfaite nzambe pona nini po babwakelaki ba jeton po likambo wana ewumelaki akoki su kozela te. Ole fallait les bato critiquer ba seka ba ochola ya zonga frère lokola David azongaki na ko consulter nzambe na ko tuna nzambe problème wana ezomela tangula eza nini likambo wana ezomela tangula eza nini mais ya préféré akende ko sala pona ko prouver bato atuni su nzambe te amoni likambo ne umena sana ndenge nanga nzambe amoni lokola nzambe abosani ye na verset ni nzambe akobosana yo elobi ke nzambe abosani ni lobi ke aza fidèle asalaka makambo na temps na ye soki ta mosu ezowumela zonga oyo baproko ezowumela ta mosu ekokozala mpe roi Perse akangi lipamboli na yo ndenge temps ya badaniel ekangamaki ta mosu mpo koolekisa temps lokola bana Israel na kati ya Egypte balekisaki combien fallait basala 400 ans mais basali 430 ans ta mosu mpe kozala kangami bongo sikozonga na makolo nzambe kende otuna ye ezowumela wane soki nzambe alobi batonga baseka bachola babwaka bajeton mais yo lokwa nzambe alobaki tika bango baloba tika bango bavanda yo vandaka na makolo nzambe wana yo vandaka na nzela makolo nzambe wana nzambe alobi na David komata te baluka na nsima me nga torum na ozala liboso pardon nga turungam na oleka ebela bana nzambe tozosala makambo na to baskandale ezebele po tootuna nzambe te non tootuna nzambe te baskandale ezebele na ntango oyo tozebele po tozotuna nzambe te tootuna volonté ya nzambe te tokoma osala bavolonté na biso moko omona moto azalaki kaka bien boye moko achange maman a changé au comprendre te muta changé pour anini yo po yebi te comme vanda kimia tunaka nzambe na placer loko moko na vie nanga na yo kaka mais avant tout fona tuna nzambe avant nyonso pona tuna nzambe elo mse ko mona mutayelo ko mona na bien mais bien pona eza bien pona yo te bien pona ye bien pona yo te alors faut que ndo tuna nzambe yita mso asalaki likambo wana nzela bongo esimbaki ya ye esimbaki ya yo ita mso yo esimba te ya omona bato mosusu atambolaka ne mabe akendaka na eglize aotambola mabe ezokende yo tambolaka no bien mokolo ko omeka ba scandale mpona nini mpo olinga kolanda ndeko wana mama papa toza ndenge moko te barelation na biso na nzambe ezalaka ndenge moko te mosusu akosala ne likambo esimbi sikoyebi problème ezalaka mingi sikomona soki akei likambo ngo asali ebebi libala yango ebebi business yango eke malamu te likambo wana esalami eke malamu te ale apres yo osala nini aye sikoyo kotuna nzambe le likambo yango mpenza esimbi lisusu te nde yaye kotuna nzambe me la akende kosala yango atuna ye nzambe te ta mosusu mpe azoyoka mpe nzambe aloba kate na biso oyoka mpena kate na ye ezoba likambo wana asala yango te ta mosusu mpe moto aye opesa ye conseil ke likambo wana olingi osala kosala yango te me ye na kiteti na ye kaka kitetitesi na ye alingi kaka asala yango mpe asali alingi kaka kota na place wana mpe akoti alingi mpe akende kaka place wana mpe alingi alingi mpe alinga moto wana mpe kaka alingi alelobi lareke beba o nga nasambelaka nga natunaki nzambe nga na boye na boye nga nasambelaka nzambe atiki ngai nzambe asali boye nzambe abosani nga natiaka badime na nga nasalaka boye o mama na nga papa na nga est-ce que otunaki nzambe avant sala likambo wana message na nga na buto ya lelo avant kosala nyonso fo kotuna nzambe
na batindele ngai ba capture ba blo bele na linga kokota na monde wana te pour na linga ba monde wana pe na linga kokota ngote nzambe mo ajijara batu na ye. Mais là non tolo comprendre que non mutu oyo atuni nzambe te volonté nzambe te yango sukeli eboye. Mais avec na souci ba amanzambe. Eto sali kambo. Toza na souci ya bato balanda biso. Toza na souci, za na souci ya bato ba otalo lokola role model. Za na souci ya bato balandaka yo. Za na souci ya bato ba compesa confiance na yo. Ba amwana. Tango sali kambo ba am oyo. Na sepela na ndeko moko papa moko lobabi vinanga na koma ko sale fort ya tambola ka bien. Poso na sale erreur ba amebeleza a perdu. Ba amebele kubunga. Est-ce que vous avez un souci ba amanzambe? Est-ce que vous avez un souci ya nzambe? To sala no ka pona yo. To sala ka po ba mona yo. To sala kaka tuna nzambe. Bible lobi la kisa posa na yo na losambo. Posa nyonso oza nango o nyonso tolukaka na samoi oyo. La kisa mo pa nzambe. Aopesa yo. Aopesa yo. Akopesa yo. Kozela ateli kamoni ngosala osala osali ebebe po yotu na nzambe te. Avant osala, avant kenda ta nina ta voyage. Nazaso nazo prier pour na voyage nanga. Na kiparate na kipa. Soeka na loti yango ba maman na confiance. Na bia nzambe sa répondre nga sikono okende. Na komisiko wow. Eloko nyonso Bible ezoba eloko nyonso. Eloko nyonso oyebi soko komo tuna nzambe ata makama mike nzambe ndola kisayo na ba jour musu na lali na loti phone nanga ekwei pasuki na lamuki ndoto de fola lati na loti susu phone ekwei na monika ndoto okenze ndola kisanga après quelques semaines phone bamba na bi première fois ekwei bukari mamuki deuxième fois pas ikangami na sabe na 6 mois sans téléphone. 6 mois sans téléphone. Ce qu'on fait na tout na nzambe na tana nzambe pourquoi ndoto yo na tout na nzambe te. Pourquoi na bondela gite. Là esalami na yo na yo zo mayele ngabite. Bible za na raison. Bible pede za raison. Na nyonso fo to na nzambe pe nyonso so loti fo sa nini obondelaka. Mama message nanga na tongo message nanga na butu pour na butu yo la nanga na tongo la nanga na moi merci message nanga na butu partager vidéo avant ça la nyonso photo na nzambe lelo to kuta ba problème ebele na bandila to tambola même na ba business na biso ngo benda business mobwe nzambe o mono za business ote mais yo ko sala ngo nazo se rappeler nena ngina zonga université nazaki conseillé par na sala nursing infirmière mais na lala na lota 2 fois na omona ka business muto abana nga sa infirmière zaki muto fo na fallait la landa mais na bonde na consulter nzambe ezaki mabete yaki na domaine za la misala mais nzamba lo la kisinga business là na zongi na côté na business bando tanga business na mona ki na otanga nga ka normal avec na sala l'air na yo lala na yo lota ndoto moko boy na komiango après 2 ans na yo kota na business ya MG Star Boutique na kota na business ya MG Star Boutique na bandi business nanga na komisiko ko comprendre yo koma na yo tala domaine na musala ezangate na yo comprendre que na musala ezangate par rapport à makamzamba lobalanga il faut ngana contrôler mamnanga mais si non ça la net ba nursing on ça pas mutu na ko contrôler temps nanga te na ko contrôler makamnanga te na ko dépendre na bango mais koza na business nanga moko na dépendre nanga na minute na vandi liboso ya caméra nazo teya là non si ça liboso ya caméra nanga
na olala nanga noki te na koti na basite na koti na Instagram nanga na koti na YouTube mpona kotia bavideo oyo nasalaki ya babilamba oyo ezalaki déjà prêt. Mais soki mosala nde nasalaka dimanche mais ero naza na mosala donc lokola nasalaka mpe mais ero naza na mosala pour le moment nazosala na mpe na business mais naotravaille sikoyo na business nanga mpo ani polere ekóma na place wana naosala te. Naki comprendre par rapport à un message nzambe apesaki nga mpola nini natunaki nzambe siko so natunaki nzambe te nayoki ka bapesi nga conseil nakepeka ya classe natangi nasilisi nalekisi nanga ka temps papa mpona nini ndenge nasalela nanga mosala yango te na classe yango ndenge nasala nanga yango te. Mais pour le moment, nasalaki business management, na business management, na comprendre ndenge ya ko manage business nanga, na comprendre ba struggling nazo kuta nango, nazo comprendre ba struggle zo leka, na comprendre ndenge na ko overcome all the struggle, na ko travailler do nyonso tu wana. Et lo moso na osala ngo, do nazo apena tana na osala ngo na kata na osepela. Mais sono ke musala nakenda mosala ya obaye. Seigneur, encore mosala pe mosala so abuto. Seigneur, sunga business we matekinde liboso. Sunga na kata. Mais na comprendre qu'il y a kapona temps muke na osala, dans leur ekoka, na osala te parce que nazo focus na business nanga po e mata ekende liboso. Amen. Donc na zubino tombele te na ngal partagez vidéo vraiment, abonnez-vous massivement na Marie-Grâce Taylor. Partagez vidéo ndenge tolobaki yo mutozo landanga kosala eloko te po lobe oya ko regretter avo sala eloko prier nzambe la loba okozwa mama ndeko mo alba nanga nazala besoin ayo consulter nga likamoko boye nga lobi to prier notre aussi prière te aki osala ngona minute ndeko nazo souffrir autant la peine de qu'on souffrir. Siko sani poto bondela yo to bandi ko bondela non nzamba lobite okay osali yango donc otuna nzambe donc ça sala ki na wapo yo tuna ndetso yo to balanga to bondela pour la likambo et c'est ça la osala yango siko zo souffrir nga na vana nga na otala ka yo na robani komi kasko ko bondela sus nzambe mawa to komi so ka suba mawa non alors le kisi suba tombele vraiment to consulta nzambe liboso nyoso to bitumbe ko ekoyela yo ko bunda nante tse nzamba lobite to mo mo ba to belo mo la zo ko bunda yo zo ko omona bitumbe bundi olokoki olongite ko bunda te tika nzamba pesa ba directif ndene ko sala tika nzamba loba na yo ko bunda te zonga makola nzambe ata babundisi ndenge ata omoni pe ya ndenge ni zonga na makola nzambe ya makambo sipenda omona ngolo ko ba film eza ba film te kokisamela yo mais yo zonga na makola nzambe ya lola ye mokwaza nzambe ayebi nini ayebi lolenge nini akobundela yo bao bazalaka na ye jamais bakoya aza fidèle azaf ba batalela kaye ba okasonité donc sozo zela zo consulter ndamo zo likambo zo umela bazo tonga bazo sika bazo chola ka ba umba batama ba olukama dusu akobatama mukolo ngo mukonzambo kita ndenge abina David abike non lero yoka makelela banzeta tututu ngam nazo tambwa liboso mukolo nzambo kita ba olukama dusu abatama kuseka wana kutonga wana kuchola wana Facebook bakosala so pona kobanga bakosala faux compte ba ekotala makambo ndenge nzamba ekokisa yango poso katani na compte na bakomona kizayi bakosala ba faux compte bako nzamba kosa te zala fidèle na nzambe kangama na nzambe consulter nzambe na nyonso to kolanda mokili te nzamba pambola mama mokola ndanga nzamba pambola papa olandanga zala vraiment yo kotala gauche droite te consulter nzambe na liboso na nyonso tuna nzamba pambola yo vraiment zaki sœur Marie-Grâce liboso ba caméra na bino nzambe apambola bino wana tokutani susu na mbala sima
tosolola bibilia to tosololi bibilia lelo na kosolola bibilia tolobi nini tolobi avant kosala nyonso business classe cours olingo sala na classe surtout monde en mariage ebele bazala na epakolami babala wrong mariage mariage ya mabe ekufa donc tuna nzambe apambola bino. Abonnez-vous massivement Marie-Grâce Taylor TV, Marie-Grâce Taylor TV. Wana butu malamu, journée malamu, mokolo malamu na bana nyonso nzambe na bandeko nyonso tu tokutani mbala sima. Ciao.